totuni botuna ya mokuse. Bon, batuna yo balimbola ngo isusu ndenge mususu na président. Major Dunia. Bon, colonel. Je pense que vous allez calmer en présence esprit présent d'esprit nyons vous allez le la policier à solo. Boye mokonzi nanga. Depuis quand vous allez commandant et escorté à Mokonzi? Na bandi yango le 1er avril 2024. Le 1er avril 2024. Oui. Les lots vous allez na mois demain déjà 2025, donc ça fait bientôt une année. D'accord? Boye mon colonel. Alors, vous allez commandant, il y a policier, il y a escorte. C'est bien cela? Oui, nous avons commandant détachement. Au Sali na Musala, on a depuis une année. Bureau na Zakawak. Na primature. Bureau na Katia primature. Oui, mon colonel, normalement, vous m'avez vendu un bureau. Nous avons toujours. Oui, mais est-ce que vous avez un bureau? Oui, mon colonel, tout ça na secrétariat Zali. Voilà. Alors, na bureau na yowana. Eloko nini ezali? O lobby secrétariat ezali nini le sous? Tout ça na ba personnel nous sur Zali. À part ça, ba machine pe Zali. Ba machine pe ezali. Oui, mon colonel. Secrétaire Musana ezakani na bureau na yo. Ya kosala ka ba rapport ba biloko nous surtout na. Secrétaire kosala ba rapport. Alors, tout tango bayanga na présence de vous allez un cahier à présence de na sala ka roulement ya musala ba équipe telle ba kokota boy équipe telle kota boy. Oui, mon colonel ndenge tozali tozape na commandant garde statique. Il y a un commandant garde statique ndé mutakenda asala ka ba biloko ba rôle muswana. Ah, le secrétaire na yo azana liste ya ba policier nyonso baza sous commandement na yo. Chaque mois qu'on est à cause d'un côté Zali. Ezali. Vous allez mon colonel. Alors, ndenge zako gérer bango. Ba origine na bango. Et yebandite na donc na administration na yo. Parce qu'apparemment vous avez une administration, vous avez un bureau, vous avez un secrétaire, ou certainement huissier, ainsi de suite. Vous allez na registre mon côté oyo enregistra oyo awuta boy. Parce que les loyaux, ceux qui moko na bango, asali mbeba. To asali mbeba to bien azui mbeba. Beaucoup lukaye na unité na ye, beaucoup alerter famille na ye, faut une adresse na ye, na adresse na ye ndaku oyeba mpla uta wapi. Nyoso wana na kanzi secrétaire azana yango. Moko ne kiko zanga tena bureau. Eko zanga tena bureau. Alors donc y compris ba oyo mibale ba garde rapproché wana. Ba kombo na bango ezali matribiso ba soda na ba policier ba identité na biso ezalaka nom poste nom prénom matricule grade le reste wana adresse tout ça eza makambo ya kasim adresse ya soda ya policier ezali unité na ye awuta ki place boye sikoyo azana telle place. Alors ce qui premier président zotuna yo alobi opesa biso ba kombo ya bato wana matricule yo na envoyer biso na base de données audience ya flagrance hein oyoka ki awa audience ezalaka ka po bato bazo sambate ça aussi a un caractère pédagogique. Donc okoki ko lobate ga non ngana zalaka na ngote même okil mombi me ko mona ke yo yebike oyebaki ko gérer te. Ce que vous avez lobby, vous avez la secrétaire na yo. Vous avez la documentation na yo wana. C'est que vous allez na ba donner nyonso wana. Pesa yango na cour parce que yo moko tango sambi lobby, otanga ki bato lobby, bato ya tenue civile nde bakende ko kangai. Mais bato wana tenue civile opesi ba non, opesi prénom, poste nom ezate, matricule ezate. Cour elingaza la complet na biloko nyonso wana. D'accord? Si vous avez comprendre, vous comprenez ça.
à vos de mon colonel, pour Ezoma, na yebité ce qui court, à qui peut permettre, na mutu nangezate, à partir de kuna na secrétariat, na secrétaire yangate mais secrétaire ya biso ya primature, azana bilo konyo sona mon colonel. Ce qui court ko peut permettre. Mais c'est simple, yo ne te benga kuna ba tinda yango. Kula kisate que policier ajira kaka ndengo wana lokola azana kati ya zamba te. Ozali na yango. Merci. À vos de mon colonel. Ok, je crois très bien intervention à président et permettre yo à lingala facile. Oye beloko to sengi. Mais na zongi lisusu. Na zongi lisusu na question mère. Question mère ezalaki non seulement koyeba identité. Donc élément moko identité lokola kombo na poste non na matricule. Mais koyeba unité de provenance. C'est très important parce que soda nengazawana sokaza en détachement a commis le gola na double statut azali na statut oyaye place aux situation adem na ye ezali azali juste na place oyo situation ops na ye ezali boete. Oui, mon colonel. Basoda na nyonso o ba policier nyonso ndenge moko lobaki babenga biso ka basoda. Ok, basoda na nyonso baza kuna na primature talangai basoda nyonso baza na primature bazali na unité de base na bango place situation adem efandi et bazali pe mingi te. Ce n'est pas tout un bataillon eza kuna compagnie pété. Beaucoup à la peloton. Na bulletin de service, tu as 135, mon colonel. Ok, 135, ça peut être compagnie. Alors, ndenge bozana 135. Bouti, l'élément bauti bipai basangisi place mo. Bato ya pays, bato ya donc boyebi bauti wapi à part peut-être pays. Alors, d'ailleurs, tout l'élément misato wana bauti na unité de base na bango mini pour permettre biso koyeba kolanda est-ce que tu se trompe pas qui na mandat ou bien nani toko toucher effectivement ou après ko salisa cours pour na mettre la main sur ces gens-là. Oui. Le respect, mon colonel. Ndenge na oti kosenga soki cours pour permettre to kosenga na primature to kozoyango. Na secrétariat. Na secrétariat et pas nani secrétaire nani parce que bako benga ya ko yao. Il faut ya bana musuna mandat. Ako ya na téléphone te cours ako tinda mandat. Ndiya ko ya na mandat. Loba awa talaka biso awa. Ok, vous avez la parole. Oui, mon colonel. Je m'excuse, mon colonel. Okoki kocha pièce wana soko zo estimer que ekoki kosalisa cours est-ce que kocha on a disposition à cours ba exploiter yango soki toko zo référence place wana. Monsieur le Premier Président. Non, c'est vous qui a la parole, vous n'avez pas la parole. Honneur à la Cour. Ok. Le commissaire principal, Moué Poukalo,
Nani? Moi pour Kalo, secrétaire général DSP. Moi pour Kalo et Nani? CG. Azay secrétaire général. Secrétaire général. La primature. Oui, mon colonel. Yende Moutako Opesa Biso d'informations en rapport avec provenance à chaque élément. Oui, mon colonel. Document, nous avons un document. Les habiletés de service, nous avons ça. Pesa, on a une disposition en cours. Pesa, déjà mon côté. Nous avons habilité à Pesa. Ba papier nyonso et puis na poche en à gauche. Zongisa. La cour se trouve en face d'un certain document dénommé bulletin de service. Unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Ça, c'est quelle unité? IPAI. IPAI HP. Ok, donc Oezali, bateau IPAI est à disposition primature. Ils sont repris sur ce bulletin de service. Alors, la Cour va vérifier effectivement si les trois noms se retrouvent ici. Premier nom, c'est Meya Louvungu. Meya Louvungu, matricule 11 97 10 21 75 944. Brigadier. Garde rapproché. Donc, aux Alaki, donc la Cour constate que aux Alaki n'a bien aimé qu'on permettre de trouver vérité aux Alaki aussi. Mais au Bandaki Koboya, Yami Balé, Kakimwa. Jules. Kakimwa Kavasivano Gilles. Kakimwa Kavasivano Gilles, sous-commissaire adjoint, chef d'équipe A. Matricule Ezalipé. 11 98 30 34 49 95 24. La dernière personne, c'est qui? Ngabo. Ngabo Moutabasi, brigadier chef escorte. Matricule 11 97 81 06 55 795. Donc voilà, tous les trois sont provenus de l'UPAI, IPIHP. Donc, mandat, c'est pour dire que la Cour militaire avait bien orienté son mandat, mais cette
dernier n'a pas trouvé une exécution correcte. Et c'est faisant droit à la réquisition du ministère public, la Cour se trouve en droit de convoquer les commandants IPI, IPI, HPI, pour venir comparaître et expliquer à la Cour pourquoi cette léthargie dans l'application des injonctions ou des décisions judiciaires. Oyoki elenge ya Congo, tapere